Une balle de match pour entrer dans l'histoire de la République démocratique du Congo. La concentration pour Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui envoie la République démocratique du Congo en barrage intercontinental. 52 ans après, la République démocratique du Congo qui entretient d'unir nos efforts pour soutenir les léopards. Alors nous allons prendre quelques messages, notamment celui du prophète Dominique Condé qui s'est adressé à la population sur les léopards, qui a donné son point de vue. Surtout bana mibali bazana litoi na miso zozela na miteme zozela pona manifestation sportive les capoto sali 52 ans tokene na coupe du monde te bandeko bakende na coupe du monde na 74 calculer 74 ti lelo na 2026 espoir e bandeko monana mais bandeko équipe ba prépara ka bandeko na biso to okuta na bango baza en plein d'entraînement ba préparatif ya ko sakana te biso to zana no ko recruter ba joueur bo ba na poto Léopard ekenda na ba coupe d'Afrique na coupe du monde na ba loko kaka ba vibra quand même coupe d'Afrique à 2 reprises ba ningi ça quand même préparatif ezalaki babanda ko se préparer lelo botala maintenant na baloko na biso est-ce que ba meilleur grand athlète est-ce que bazali est-ce boy penza ba supporter balungwa massivement na bandako bakende na stade kotala bale est-ce que bazala sur stade comme na ngoya musique so moni musicien mo kazo beta batondi banda tongo bazokende journée ne bazonga na babal po bakende tala ke équipe zo beta ndenge veme banda kotonda martyr petango ibanda kotonda mais lelo ata match zo beta ma stade vide ba joueur ba futa mawapi l'équipe ya bamindele tomona ba stade no se tonda kana lelo stade ezaka vide ezate mais alors na osenga pardon na ba autorité na biso bo soutenir ba équipe vite et na soutien ya malonga te imana soutien malonga te mandembe soutien malonga te bilima aza déjà déclassé ce qui a koma wap l'équipe wana nyonso nde bando simba sport na biso na Congo na ba stade africain ba pays nyonso africain ba lenga mais lelo est-ce que ba lenga ba mekake mke na beti maboko na coach na biso de serve asali mo effort tozongi tokomi na porte ya mondial tolingo tokota te donc tosokaka na porte basi bakangaki na koloba ningi baloba mais prophète olia ate ya bible akomi na sport patango match ezalaka babengaka ngai chane mibale toza babano bengaka ngai nazalaka tourmente na telefone heureusement que babengaki manzembe ntango bano koganye bakupe babanda kobenga ngai na banda kotala ndenge ekoleka me toselaka bamiracle ya nzambe te bale eza miracle mpenza nzambe te entraînement ya bajoueur na lelo bajoueur na biso baza nano na esika moko basentraîne te surtout tozotia espoir na babinationaux bato ya poto baprofessionnel bamosusu bakoya so bazwi eloko ya malonga te bakomi découragé na beti tout d'abord maboko na bathlète na biso bakomi si équipe ti na porte ya kokota encore kozonga na mondial mais en tout cas ingeza la mabekaka nzamba sala me wapi entraînement na bango na siko bayo se regrouper ensemble te bayo la camp pe na siko tozo la recrutement soit ba musu ba oboya bande ko na bisa poto est-ce que boye ba valeur ya pays pona ko ndima équipe nationale na bino oze la kako beta kuna na poto bondi m'appelle ko la bino bo briller bo communauté apo kuna na Europe bo beta na bango ba mdele ensemble mais bondi maboya ka pe ko beta a na pays na bino coach chapeau na ba joueur nyoso banda de sabre à côté bazo za recruter ba ondi mapona ko ya ko aider pays s'il vous plaît ba jeune garçon Tibo kota en stade na yebi ke bo bana diplôme d'état bazali bo bazwa diplôme bo bakota bazwa diplôme ya gradien bazali bo bazwa licence bazali bo bima pe
bazwa doctorat bazali. Est-ce que bokendeke Mykonos bobukaka stade na bino babimisa encore mbongo po baretape? Quelle perte na pays? Maroc apoli na mboka na ye. Est-ce que toyokaki babukaki stade? Mais esprit nini ba jeune garçon bozo boma mboka. Équipe na bino so e gagné bosepeli. So e poli bokanu comme kubwaka na mabanga milangi ya masuba azali kolukuna ba ostopela batu na mitu. Mais quelle éducation et quelle culture? Mais ba pays nyonso o ba beti avant éliminatoire ba Coupe d'Afrique ba beti na bamboka na bango ba poli na bamboka na bango. Atakiti moko ba buka kite s'il vous plaît jeune garçon à Kinshasa. N'évitez pas na nini commis très barbare comme ça, bah acte de vandalisme comme cela qu'on ravageait stade Nabino. Les autres ont un méga church, bah tu vas gagner na mbongo te otonga la méga church. Na mystère car total la kan kolo pour na kota kanyon na banque. Mais ba rencontre sportive, bah wando senga nga poisa la pekuna sur l'état ko soutenir pe. Stade banda na FIFA zo homologué martyr difficilement parce que conditions est comme bizarre. Mais il nous faut un autre stade, infrastructure sportive, monsieur, il y a bien et ça là. Ce que l'État peut soutenir, mais à Tchétchouana. On a autonga, nous vivre ici, c'est côté na stade, on a peut-être na six autonga peu mutakei. Et les lots, est-ce que na ba jouer à Congo, s'il vous plaît, bossa l'effort. So boona ndaka bakisi yaona omona na mboko yo joueur achebi ane mobimba KO babi ebungi achebi 2 ans 3 ans babi ebungi mais babiter oyo tozomona ba eto ba drogue ba sala ba mbula na ba mbula zaka biteur s'il vous plaît. Ah oui, c'est le prophète Kondé Dominique qui s'est adressé à la nation vraiment avant le match. Vous allez voir que Toroster, moi, rubrique à point de vue de temps en temps. Question pour nous d'avoir les. Bénédicte est contente, hein? Sa rubrique, au fait, c'est sa rubrique. Elle sait de quoi je parle. Une balle de match pour entrer dans l'histoire de la République démocratique du Congo. La concentration pour Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui envoie la République démocratique du Congo en barrage intercontinental, 52 ans après, la République démocratique du Congo qui entretient son rêve de retrouver une Coupe du Monde. Chancel Mbemba, buteur en demi-finale face au Cameroun. Et c'est lui qui vient mettre le tir au but décisif. La République démocratique du Congo bat le Nigeria et se retrouve en finale de Coupe intercontinentale, de barrage intercontinental plutôt. Ce sera au mois de mars.